mwana nga kufi na yoki sango kuti ya maladi te brise ngaka bon mwana kufi na moni video ya kufi la kite na moni video ba kotisele na morgue te donc jusqu'à présent nous comprenons des années si comme moi si atiki Christelle okobenge boye azoya ma téléphone te docteur apekisi ye asimba téléphone kwa pikaki crise mais ben interview zo sala to tala ngona TikTok yene mda ko kitsanga motema na kotina bodio sans réponse nazo yebate ezanini mwana cousin nga za kuna azana Bordeaux il fallait koma kuna bakutana bango basolola basa lokola yazo simba téléphone te yalandela makambo nyonso comme ça pesa nga suite baboyi ko pesa ya adresse po banda ki adresse wana zo pesa mate lobi na tongo na meki bona ju Christelle yebisa nga zo kende rendez-vous ben vitaki ye mais muyeke azalaki na mikanda te et pas zo kende ya yebite ngabi ndenge ni soko lekala pona yebisa nga mais ye pesa ndek fisson adresse nazo pesa adresse sikoyo kaka apesi te akei pa bengi te to bengi ezo leka te nazo comprendre au juste ezani nga na sina perdre nasaki na lisu nanga moko wana na boti bana nanga basi mobali moko kaka wana onga na sala ke fora koma tina niveau wana po ba ndiko na basi bazala bien ngai moko pena sa mwasi abanda osala mwasi J3 ndo sa J3 mwana sikoyo po bafile bima utango zo boka abaki J3 biloko combien de fois tout ça la chose vraie nani oyo CPI abaki J3 biloko combien de fois na libanda oh yo moko sali nini est-ce que bala na ntongo ka bwaka e bianka tala siko video ya suka toto zonda kuti ba basi basakani déjà tozonga ndaku zaka shote tozonga ndaku mais on dit qu'à apo solo là nana lisusu J3 non on solo na bas na ah tokenda ozaka mwana pa na ngai ozaka mwana liboso ah tellement tokenda tema J3 na yebi ko ngoti kala pesanga téléphone okasi bon so na pona yeba ki osola na mutu te pesanga téléphone nga na matana ngona ndako po yebike ozo sakana nga po ebina na place ovanda te ozi biloko nango bwaki libanda apo sali video bengi ngozo bondela nga ke bebe yaka tozonga ndako na bako su biloko libanda te na ya susi wana na tiki famille tam banga mama wana peut-être moi en même temps l'autre n'est à 10 francs tia que ça musala na 14 ans na poto azanga mukanda po ake ça musala pasi bongo peut-être même ça va no sunga mama na ye parce que basi yango oyo bianka zo linga ba koneba ba sa bolingwa ba ba ko aider akauza moi 200 € ba pesi papa tia na poche okobeta moi tour za posa osomba moi ni voilà moi eloko osala boyo osala pe wana mutu na miso ba pe mutu akoya otalo yo zui moi mbongo na moi sa aider yo moi so yo lulaki na kino okomo sengise envoie-moi tes seins envoie-moi tes fesses derrière. Excusez-moi pour le terme. Voilà. Ozomona. So tant moi ça ko kango na mama bongo ndo na place baba na mabe. Ozomona. Poto ya lokwa mboka basi. Poto ekota ki Mario. Oui. Non, pour le ekota ki Mario te. Poto ya lokwa mboka mwasi. Obi nga na otota la vidéo moko boye ezamboka mwasi oui nga na otota la vidéo moko boye ils ont circulé voir même na internet et ça a mis grand frère ba camarade na ngai propre tant na moni ya wana sado ona ba di konja famille ami ma famille nyonso na poto mais le ba bengani na ndaku na ye moko ndaku na somba ma mne ba bengani pona mwasi na komo tricher mais mo ba yango non to solo na otalisa batu mama na otalisa batu ça la place à J3 ozo mona ngai vima za pour mi bali o basi ba maltraiter na poto. Oh, Chacha, Zela doso la CPI, na okanga yo, nazana yo, molo. Nazana mona okanga yo. Molo.
comment akomi kondo akomi na ko calculer yo asala ke combien de fois aokanisa likambo kutu oyo osala te memana oui eza mabongo basi mosapoto banyokola mbali na bango akanga mbali na infidélité te aza kokanisa kaka lelo ki mario bakomisa na bango ngo eza normal voilà omoni parce que son économie ça kende na ina normal akepe abwaki ngunda na ina azepe musicien abwaki ngunda na ye azumukanda je ne pense pas que maintenant échafaudage kuna za na ba raisonnement mususu ko c'est là ba congolais je ne pense pas. Obi combien de basi au jitra bimana ba kota kazaka na maison na ba kepe poto tetolo ba tam tetolo ba le osomona mais abebisa peut-être mso abebisa ka ba relation ya malamu pa fanda na yo osaka na muninga te po muninga za ta faiblesse na mukana te po sa mukana na canal na yo faut maltraiter bongo neli ngola ka 14 wana nyonso susi wana nde kwesisi oh maza mutu. Entre attention et réflexion, la vérité prend forme. Bienvenue mesdames et messieurs sur votre chaîne Haute Bastille et na émission na yango entre trois où ils alaka bongo to fanda ka to solola ka trois personnes na plateau to tiaka sujet et puis te débattre ka sur yango voilà bande ko balandi la fin passé to ba ki boti la biso ba sujet et puis to ya ka to sala actualité to pesipe maté ya to sala actualité to pesipe maté en tout cas et ko sala vraiment kitoko makasi na yango lelo to sangani lisusu donc na plateau na nga na zanga mokote naza na CPI naza pe bongo na Bianca zanga mona suka ya famille bota o tozo vanda tozo lobela sujet oyo to moni bongo ndeko na biso ya mobali o azaki bongo na kati ya mikili ya poto asali 14 ans na mikili ya poto kasi a tiki biso a uti kotika biso bongo sans mukanda sans papier oyo e identifier ka bandeko na biso bazalaka na poto o esalaka ketango bakokutana na la poloso. En tout cas, wana na lingala, la pulusu, la lingala, mikolo nga na lobika lingala, mikolo lingala, voilà. Tant ba okuta na bongo na ba mapinga, donc ba la kisa poete ba yebaki oyo azoko appartenir na pays na biso, en tout cas awuti kotika biso kasiye azalaki na papier wana te. Eza principe mawa ya kotala la plupart bandeko na biso oyo ya mibali bazo zongisaka molimo na bango epai ya nkolo nzakomba na mikili oyo ya poto ezozalaka même cas dans bazokendaka na kamoko bandeko balandi na yango wana tofandaki to réfléchissaki ensemble pour être toya to lobela yango mbala ya mosusu to kosala direct tozo débattre na direct et puis binoboya botela rabiso ba makolo to na kati ya ba émission na biso et na yango émission na biso e bandi awa. Bonjour Bianca Zanga. Oui, bonjour IGF. Et bonjour Darlene Love, bonjour Exode Mikebi et bonjour à notre manager de luxe. Voilà. Bonjour normalement tout à ces pèlerins à biso, batutu o badinga biso badinga famille bota biso peto dinga bino. En tout cas nzamba lola abate la bino apesi bino makasi apesi biso makasi en tout cas vraiment le maison ngaka pana et voilà. CPI, bonjour. Bonjour IGF, moi Soukaba Songi, bonjour na balandi nyonso ya Haute Bastille, bonjour na Papa Tigre, bonjour Bianca Zanga. En tout cas, émission na biso et bandi, je crois que boyoki déjà si j'ai ndenge na wuti ko loba awa na ibandeli ya masano na biso na yango na ebite na kobanda na nani po na sije na biso maena bandela lisusu ezate na yango na kopesa maloba epai ya CPI. CPI par rapport à ce phénomène yo tokotaka no phénomène te parce que ndeko na biso kana enenga kufeli soto omona ke akufeli 14 ans na poto sa mukanda pour sa référence na Janifai asaki pe ba nebele aki pe na mukanda te. OK.
mais quand même bandeko basala ye makasi ebembene quand même ya Kinshasa ba famille ba mona ba boya ki bakunda ye na poto nde bakunda batu ba sans papier bakunda après quelque temps mona le balongo licor ba ke kotumba ndenge toyoka ezalaka et puis ba kokunda ona cercueil oyo ya l'état pesa kezaka na modèle nango apesa vraiment ezaka kitoko te to mo bandeko ebele bakufi ba sans papier wana epesi pasi pe mawa mais na ka ya J3 ya kokufa andosa musala ya échafaudage donc a perdaki équilibre akwei mais quand la ne façon batu ba osa ya ba analyse batu bazoa ko s'apprendre na mwasi na ye madame na ye exo akoyede biso annexé vidéo ya maman on a ndinga zo déclarer que ebeme maman ya J3 maman na biologique azo déclarer à lobby ayebi explication te mwana na ya kufeli. OK. Lelo lokola réseaux sociaux yango ekoma tribunal. Réseaux sociaux yango ekoma place oyo ekoma na témoin. Voilà. Réseaux sociaux akoma pena témoin muneni Facebook témoin na yo avocat na yo yango mona bi ekoma tribunal ekoma okata maramu nyonso. Ba famille bazoli la ba yebite m'explication auto yebi na réseaux sociaux eza ndekola misa perda ki équilibre akoyi batu balobi eza vie ya mwasi ba problème au bazai non parce que il y a de vidéos où bando circuler voilà ba bebanaki moi ça zo benga biyaka zonga ndaku oyo kozwa mukanda boyo na déclarer non que ça makambo na déclarer ozomona bandeko na biso ya mibali tambo okende poto to chaka raté pour lelo to bungisi culture na biso voilà omoni toza ba africains nous sommes des bantous mobali na bimisa mboma bala mwasi mais tant yo mobali o permettre otiki mwasi azwa possession likolo na yo oza sumutu te yango mona bakawana ezoya ebele parce que soko otiki rôle no ya ki mobali on se retrouver isolé là voilà ozomona tant bat bandeko baolo baba souci bana otamona oya mukanda mwasi ya moko bengana ka ye na ndako kanisi wana azalaki yete vraiment ba version ebele omoni bandeko mibali tangu yo ovandi ozozela ke okendo vana na foyer te parce que déjà na assistant de Romo Alexinga na appel vidéo kutu na kubata mande balala donc bola na ba crochat donc façon kutu bokota na suki 20h 5h ba misibino donc bola na ba ndenge ba foyer bola na ba ndenge na ndenge sko ezana ba te belé soka na nerf solide au lingo chama kokuna te OK mais mobali alingaka mobile aza mutu atambola avec beat omoni biso basi tozala msusu omona ozo tambola me makanisi suki yango mona nzambe atinda mobali azala wana mpona koaccompagner mwasi donc place likamo bosuki mobali no azala na mpona osoutenir voilà mais ntango mobali yo lembi siner donc mutu elembi yo obike ngana koki se retrouver na bafoyer wana te il faut na ke ekota libala parce que les gens qui marient, bah comme ça na bango eza normal voilà omoni parce que son économie ça kende na normal akepe abwaki ngunda na enda akepe musicien abwaki ngunda na ye azumukanda je ne pense pas que maintenant échafaudage kuna za na ba raisonnement musu c'est quoi c'est là ba congolais je ne pense pas. Mais là comment côté lingolo ba souci ya mukanda ou souci ya ndenge mwasa bana obengane na poto lesalika kwe ya mukanda nga wana na omona on za d'accord na bango te chacha. Merci beaucoup Simbaka Kawana parce que olobi pe moi mingi en tout cas bandiko balandi lokola tozami misa tuna plateau et sengaka ko kabola maloba donc ezaka vraiment facilité surtout ko fana na TP ko fana na Bianca donc bino mo boyebi bango déjà Bianca zanga par rapport ya makambo CP ya uti ko loba awa oza pour to contre omoni ngai naza pour mobali omoni chacha vie à Kinshasa na vie à Kin ils a deux pardon vie à Poto na vie à Kin il y a deux vies différentes omoni na Kin to mona ya des fois mona mobali moi kolo oteka mai
omona abundana donc il faut azwa kaka tomona bana kwata osomona zanoke omona papa mwa mukolo aoke ti ko ke la magasin mobo obimzaka biloko na ngopo opeseka 5000 francs mais yango te na poto osomona poto ya lokwa mboka basi poto oui non pona ko kota ki Mario te poto ya lokwa mboka mwasi obi nga na otota la vidéo moko boye eza mboka mwasi oui nga na otota la vidéo moko boye ils ont circulé voire même na internet et ça a mis grand frère ba camarade na ngai propre tant na moni ya wana sado ona ba likonza famille ami ma famille nyonso na poto mais lo ba bengani na ndaku na ye moko ndaku na somba mamne ba bengani pona mwasi na komo tricher mais moba yango non to solo na otalisa batu mama na otalisa batu za na place à J3 ozo mona ngai vima na za pour mi bali o basi ba maltraiter na poto. Oh, Chacha, Zela do sur la CPI, na okanga yo, na zana mona okanga yo. Molo to kende. Yaya na ndaku na ye, mais moi ça commence à les mabe. On va la déclarer, moi ça ke funda ye. Alobi wa meka koloba. Ba kateli mobali 100 mètres. Akomate. Na ndaku na ye moko. Ozomona. Parlons motel Samson. Parlons Nathalie Saboy. Les loges J3 ça qui musicienne so na va na raisonner ndemone bolingo ya José pour ya transparence bolingo na mabe utie pana so na va na raisonner un bon musicien quoi J3 ake kufa peut-être ezaki lui sa destin voilà et que mukolo nzamba yebake akufa bongo oso nzamba pa boya ke nga kufa bongo te lo mususu muto atambusa ngoza mutu OK Yaya na pesi yo bana na salio babengo mama ozomona na pesi yo esengo kaka po ngai naza incapable ya bimisa mukanda to naza incapable ya mususu ya ozwa musala nazo dépendre ya mususu na sima mwasi ozomona yo fo mona ngelo ko pamba ochaka nga mal à l'aise et mo zubilamba nango zuna usofe obwaki na circonstance nini obati babwaki la bomilamba bien yaya basi a poto ozala mwasi malamu oza mobali malamu oza mbali mabe ba maltraiter ka mibali majorité ko ba mabali yango tozoloba yaya ata kutu so na koti libala exactement yaya et ata na imboka sika na zuna mikanda te mais so bolingo eza yaya osunganga. Mais ata moi c'est azonio ata comment dirais-je ata bazonio ko la yo foza kaka wana yaya so ozonio ko la nga na ebike na za na moment faiblesse nondima na nio kama pona zo ka place o chabutu na stabimisi mbongo na nga na epoto na nio kwa mi parce que quand dajo ba loba vie ezala moko mais yango tozoloba adajo ba loba ke vie ezala ka moko oui bien sûr je ne disconvainc plus vie ezala moko mais na moment o na e place o nanu na yebi ba tiote OK so koza mwasi malamu yaya jouer rôle na yo mais on jouer rôle na ngai te aussi le temps naza mobali naza na moment o ya faiblesse na epoto sika na ebi non te ke fona luka bona sala bona zongisa avec le temps siko zela soki J3 kufa na ndako autre chose po J3 ba koma ko buna loko a mobali yo kali tle ba mbongo nyonso ya ba fashion soki fashion da joana tuwa na mbongo na J3 ba ndoli yango ye moko yo kali J3 azaka ko somba mo sala ta soutien Bianca J3 azaka ko contribuer na ndako ata pona bana ne wana ko contribuer ça na likambu te ozomona par exemple tant yo so lingo condamné bandeko no basi yo ozwi mobali mobo oyambi auti Afrique aboyi koke kobwaka ngunda po ogende baboya koke bwaka ngunda okale chacha OK parce que muto azane humble ala po sa vie na ya linga liberté OK na ye akendimine foyer wana ala ne na ba crochat ala ne na ba droguer ayoka na bango sona bango mais suka zwa nini kana po za libre parce que tango ozo ke ne komi kotisa ozo s'engager na mwasi moko boye
bato babanda na histoire ya mwasi apesa bango mokanda oyebi basuka mabe donc yo mpo kosuka mabe so ntango yo mobali oye ondimi eloko wana mwasi wana permettre yo non yaka papa aye tovanda yo komi okoko oluka mosala te olali osololo osilisi basi nyonso na Facebook na kolinga mosusu argent de poche mwasi wana parce que basi yango oyo bianka azolinga bakona yebaka basa bolingwa bayebaka koede akaozwa mwa 200 euro bo apesi papa tia na poche okobeta mwa tour oza posa osomba mwa nini mwa eloko osala boye ozala pe wana mutu na miso ya bato pe mutu akoya otalo yo zwi mwa mbongo na mwasi aede yo mwasi oyo olulaki na kini okomosengise envoie-moi tes seins envoie-moi tes fesses derrière. Excusez-moi pour le terme. Voilà. Ozomona. Parce que tant moi ça koya ko kango na mama bongo ndo na place baba na mabe. OK. Ba relation bana nango bien. Parce que là koya ko boma nini infidélité à mibali. Obosa ni ko za mario. Tu peux pas faire n'importe quoi parce que Ozana kraka moko boye en prise moko boye en prison. Yo quand sika basi la rapporte mi ba di nyo so o basa la porte ba maltraitaka. Ba ezaka cause dango eza infidélité. Oh mais oui majorité. Ah ya tika. Non majorité ezaka mi ba li musu na porte pas na la bango na basi darling. Ba respect. Majorité ezaka infidélité te. Chacha. Au moins ezana basi musu ba na porte so na bike basi nyezo na poto wa maltraitaka mibali te na kosi ya malamu pe bazali o balambela pe omona ke ozo matampo na mobali na ye mozano pe Mario ozomona ozomama pe Mario ke mwasi paza ba position na ye ozomona ezapela mibali lisusu pe oza Mario ya infidèle baza pe oya pata atanga pe za contre bango komanga na onyoko bapona na obima osala nga mabe mais na kande ko na biso ji so loni malamu siko phénomène wezaki so loni malamu obuka malamu chacha so muta loni malamu obuka malamu siko yo na le zoazela te bali ko la kisezaleli to mona pe bande ko be ba pesa mibali mikana mbala kima bango ya yo ebi pourquoi ça J3 na pesa J3 mukanda te tanga bengana J3 pona nini zela pona nini ye moko mwasi wana abane ko la ne papa zonga tour na pesa mukanda to yebite to yebite ko yebite zana loba te oui zana loba si réellement nani oyo nani J3 zaki mabe la fille a sa vidéo ta abonné à mobile zonga na ndako obi combien personne c'est là pourquoi obi zela matalana zela yango to loba te obi combien bana poto déplique makambo kute makambo na ko loba ngote obi déplique combien de fois que non ko J3 avant de pas naé au moins son alanda J3 ti pas déplique déplique abi pourquoi on nyoko la grand frère ti na niveau haut mais ça maman bana na ye ozomona mais J3 zaki na bolingo ya mwasi atala kite kepe nini op na musicien na obi combien de basi au J3 bima na bango ta zaka na maison ba occupé poto tetolo batam tetolo ba le ozomona mais abebi ça peut-être même ça abebi ça ba relation ya malamu pa fanda na yo osaka na muninga te po muninga za ta faiblesse na mukana te po sa mukana na canal na yo faut maltraiter bongo neli ngola ka 14 wana nyonso susi wana nde kwesisi maza mutu aza mutu tozo exemple ya Jani Fire mabeni na sala ka mwasi na wana tozo ka exemple ya Jani po ya Jani pe akuta na apa mama bana na ye akuta na pe na mwasi apesa ya Jani mikanda ya 5 mois so moi ça m'appelle ozomona apesa mikanda mais tangu bake ko sine ba komeneka bake ko sine ne mwasi ya Jani anda ko kenjena zwi mwasi mo apesa mikanda mwasi na aina funda ya Jani na mairie tu omoni ke ye dina alongwa wana azongi na ndako place ya kokufela soki peut-être ya Jani Kenya n'est pas mwasi nana emza kufa ita yo ka soki J3 c'est pas Kenya kina ye amati ka ba tapa ba déplique na Kenya vanda na ekuna espa nga kufa na ita ozomona ozonyokola ngai po yo pesa nga mukanda oya ususa mibali po to eza lola te après tout zonga kino ozwa vie na lobi boye
est-ce que moi si wana nda bomiye question na mais ngeza soki siko neza bo oui ya oui échafaudage wana kala oyebi ba norme faut na ba ba biloko eza kwa ba donc ba jaya na ba biloko wana ba protection wana tangu liwe yaka elakaka te ya des fois asala eza musala na sala oui eza musala oya salaka eza risque ya métier et so mabe ya moi so wana yoka peut-être na que ça musala chacha na que ça la musala o eza peut-être faut moral na ngeza la kimia il faut la la nerf solide yo ba nerf 3 ans na ba makangu te ah ya tikako so azaki na makangu ne mwasa na banoko buaka bwake na libanda anga kota ni libanda pa mwasi mususu azape mwasa liboso bwaka te to kosa yaya babwaka bwakati ata babwaki ye babwaka mais yi aza mwasa liboso wa bwaki J3 libanda osomona to ba na part ya J3 bon toko chaka mwasi te za mukolo ne osomona eza oui yango to loba ngai na otetse bandoko na biso abasi boye o baza na poto yaya Yesu kutu mwana nzamba ndima pasi nzambe kuta ndima ka Yesu ndimi pasi akufa pona biso mabeni nango o ndeko ko sala ko nyokola ndeko tina niveau ne ekomake mutu apesi yo bana olia pe mbongo na sima bana wana okokanta ngata ata loko moko te pesa ngata mikanda na keluba vina na place mususu oto bénéficie na bana to mona pe oui basi baze bena mobile lo bana mo parce que nazo lo ba kazo tuna motune zaboye na 14 ans wana nyonso oyo basali parce que 14 ans mwana botami akoli atangi aza déjà na baiti akom dia ko sa baiti humanitaire déjà parce qu'on a 14 ans wana nyonso soki bolingo ezalaki soki bazalaki malamu to pa monaki mabe ya monaki pe malamu akokaki ko luka nzela mususu te ezalaka fafanda kaka wana siko sa nene ezo dépend ba vie ya ba musicien ndenge ba mema ba vie na bango chacha toko condamné ka ndeko moi si te monde baloba la sola la raté oyebi sike tanga raté OK Bianca zo condamné fiwana toyoki ete to analyser et puis azo condamné baso baboya opesa mibali mikanda muto aza non ko condamné bango c'est trop dur muto aza vraiment bali il faut luka bunda Bible écoute lo ba mobile salama po anyokwa mapo alia eza logique moi ça lobi nzamba lobi moi ça ko nyokwa na pasa ko bota mobile ko sala po moi sino alia eza logique ce que to lo bango na sens nini que ndeko ayeko luka chacha na kangisi msu $3000 na nga na pasi ozomona na ko luka pe vi mususu na Kinshasa mais na otala peut-être msu na $3000 charge na nango na kokate avantage ya Europe na Kinshasa to vivre deux pays différents na potemo avantage ezali na kokui msu na ko va na ngata quelque part mo na bi ke ma fin du mois na nga l'été bimsa ta moi $1 mo epesa kanga yango te to na ngo na Kenya ozomona yonga soki na Congo na biso ba norme ezalaki donc ça juste akoke vendre la poto a vendre la sima mwasi pour juste la soda ya non juste la soda bunda na maison mère bosco qui soda ozomona mais akien na poto qui soda monalité par rapport que azui oui azui temps m peut-être azui lisungité azui lisungité aleki m na nzela mwasa mabe ba grand frère na biso ba selezino basi bato ba étaler bango na ba poto pas silama ke boso yo silamité yaya avec le temps yo kana yebisa yo oui na ko vivre ko bata mate po yo bengisinga na poto o comme ça esclave te na ko monika na ba kaleso no règle po yo bengisinga na poto Nako pangusa nako malongola mwana pampex po yo bengisinga na poto soko ndimo za la Mario ozomona oui soki na ndimi yango tango moni ke ngape mwasi mobali no pe nazo aider yo mwasi retour no ni les pas na ngai oko kantanga te no moko te ovandi pe botali te na kenepe musamba na ngati kala osela ngata semu ozomona mibali pe na poto ba koma mitia mabendeni tango mona ke oni okola ngati yokanti ya jani tia tika mwasana ake linga deuxième femme linga na poto wana akena linga na sengo kapo na pasiti
ozomona yango tozoloba eza liwa eza destin ekomi deja tokokondele na biso mwasi wana te ozomona shasha nzambe ayebike nga bianka misusu nga nayebisa nzambe nakufa liwa mutu te liwa mai te botyanga nyoko na motema teke oyo nabetaki mbasu ya nioka mpo na 2 jours ria luvunu nga te nga meza nzambe abenga nga bisangaki ebia komoni yo lelo eja journo matala mbeto na ozwa yo nake shasha ata na belo moni nga tika na boye yeba no bika tia mukanga ngo dacha lelo nga liwa muta mokina okufa te parce que na moment ezalaki balianga ta na zala ba ndu na ngita ya eyinda tokoni ngana nie balianga te siko lelo na moso na ebo tia tolo na se to so na kufi ya nzambe mutalobi na nga lelo ya tourna ke bon ozomona eza lokwa ya na biso J3 eza liwa nzambe ayebaki J3 akufa na nzela wana mais eza lokola mpe conseil na bandeko na biso ya basi ya poto na bandeko na biso ya mibali ozomona mwasi soki abombi yo na ndako ne aza esclave te respecte mwasi mpe soki abombi mobali no na ndako aza esclave te raison oyebi bato combien eloko ebomaka na koloba oka na TV te na koloba na TV te parce que eza vie na nga ape comédien lelo bato bakomea pardon bato bakomea kofinga yaya wana boye na boye mwasi nakufi obosani mwasi wana mutu asalaki ozala oyebi kozi nini mutu atika peut-être mutu oyo abengisaki ete achange na nationalité tozwaka yaya na biso José de Londres toke mosika te yaya na biso Gabi Kiwaka lola asala AVC nani kozi nango nani mwasi ye tokosana te shasha obi tolinganaka tokoma deja eloko moko ozomona ntango yo olingi osalanga mabe basa poto majorité misu eza baimagination ozomona basi ya poto musu eza imagination na ye aoraisonne kaka ke darlingo ndenge asola na mutu boye seke bakoma akomi na kokalikile yo asalaki ye combien de fois aokanisa likambo okutu oyo osala te memana oui eza mabongo basi musa poto banyokola mbali na bango akanga mbali na infidélité te aza kokanisa kaka te majorité za ya solo ozomona aokanisa kaka ngai vraiment nazaka contre omona ya moko mokolo moso aolambi aosukise caleçon mobali na yo olingi otekiki mobali na yo so otika natekiki mobali te par rapport na otala ke nana esika te shasha naye koluka loka mutu ni ata lukaka naye koluka lelo nakoki naoriske vi na ngai mpo nazwa ata lipa ya pamba mpo nazwa ata mwa nini boye yango naza koasime tout wana ezokomelanga naza koasime responsabilité wana ozomona mais c'est pas dire que comme naza na coin ya faiblesse o maltraité nga onyokola nga bongo lelo soki nga nazwi yango nalingaka États-Unis bazaka po basi te bazaka netre moni poto epesa basi mitu makasi lelo pe soki justice a poto échanger bakoma otia mpe ke valeur ya mobali nga na sepela ya na biso nani oyo ya mwasi oyo nani ya na biso ya mwasi Zena abano tufula mobali kanga mobali bankuba kobeta mobali ozomona mais lelo grand tier na biso ta mobali abengani ye asali video ti akeba kuta mpe na bandeko malamu bateye Zena atosala makasa 1000 personnes aza mwasi mobali aza mobali alongolo Kinshasa ayi na poto talaka na bana oyo boti bakoteni yo te batiki ma papa bango abengana okende ozomona seke na bana mpe baoka epasi mais ntango avandi moko avandi atadika akete nani asaki mise pa lidera misite abina mwasi so nasalaki mobali nanga mabali limbisanga ozomona mpona nini avandi ya reconnaître ke naobete mingi sikoyo sila comprendre na makambo nyonso ndenge olobela eza vie ya makambo oyo mwasi ya banda osala mwasi ya J3 ndo osala J3 ndemimi wana sikoyo po bafina ebima ntango ozoboka abaki J3 biloko combien de fois
Oh, tout ça, la chose vraie, nani, oh, ce pays. À moi qui j'ai 3 millions combien de fois? La Libanda. Oh, yo moko sali nini? Est-ce que bala na tongo ka boire ka e bien ka? Tala siko vidéo ya suka. Vidéo ya suka. Avant bino vidéo bonoba. Avant dernière vidéo o ebima. Vidéo ya suka. Oh boka oh je trouve bituro so na ke na zonga te. Mais pourquoi la poto ezala kaka ke moi si faut ko boire kabilo ko libanda bazara na moyen mususu te ya ko traiter ba problème la bango ba. Vidéo mususu circuler na internet. Moi si mobala kangi moi si na mobile na mbetu. Mobala mikolo moi si basangeni mobile mukolo ndako ba bete na mbanda. Basi biloko mobile wana babuwa ke moi si mazolo bataka na bana ba oyela papa na bango. Comment mninga mobile na mninga moi si ba obeto bo. Ozomona ba olela papa na bango. Mais moi si tanga ke kuna bo. Ose biloko mobile ba obuwa kako la police petango explication mobile apesa ko explication bo baliko yokelete na okele mawa. Abimina sac odo na Mukongo pona nini? Bomona ngomoni basi na poto bazwaka mutu makasi. Ibali pe bosaka mamba bien. Ozomona po so ofani na mwasi na bien on sa fidèle. Babilo ya so lingi moi so lingi mobali no ya chacha. En tout cas lingi mobali na yo. Lingi mobali na yo. Yo kasi kama biso to supporter ana Kishasa bo so za na poto ta yo pe bien ko supporter. Mo te pourquoi lingo ça semble. Te basi na poto ba exagéraka. Te exagéraka ko. Bon bazara baba ndeti ndeto cheme mamndele kana ba Afrika na ba couple. Mo bala beto jusqu'à la mort. Et l'union c'est comme une mauvaise. Est-ce que na poto au salon? Ya. Et le biké ça basi musu ma provocation so mobile na beti te ba ka kitoko te. Yo wa commission. Kasi yango na lota lisote. Oui, yango na lota lisote na poka oyo tourner. O biké ça na basi musu ma soko tufuni ete. Amo loko linga kete. Oui. Moi c'est musu amo na ma ke mobile na tout singa ma lisu ma boy asuki singa na tatami. Basi musu balinga bongo. Moi si mususu asane faible akungata mbata te. Ozomona memo akuta pena mobali o peut-être ndinga za bongo ania futuka adoko o tram tele kakine longine o lingo na bango zo kende bongo. Voilà. O monisko naka ya jikando obi ende tozo sukisa eza problème ya ba congolais moni musala mususu esenga pe formation. OK. Congolais le quoi abotama congolais na makila ya ba courager. Donc musala nyoso congolais lingaka komeka. Eza misala muso mona mundela zo boya ni ko sala mu congolais chenzo tope esimbi. Ozomona to ko chaka ateke mwasi nda bomisi. Mususu ba condition o asalela musala wana. Azaiki vraiment na protection ya malonga te. De sali ke ndeko na biso a perdre équilibre pour atika biso. Miningo lo bate to ya ko accuser mwasi nenge réseaux sociaux nenge koma na mo tribunal ezo ko accuser mwasi. Je ne pense pas. Mais tant que tu vas accuser mwasi eza par rapport eza na moka ya déjà ya mutu o ya kufi. Je ne pense pas ta neto lobi ke poto eza moka mwasi soki mwasi azaki na tort. Ou bien vidéo moko quelconque moi ça télémina c'est azo finga mobile azo sale boy et c'est que mobile a perdre équilibre mais côté ya kina kufela akufeli na musala na ye moni to monika mama bango ndinga azo senga azo explication en tant que africain ndenge zala ya na bébé il faut peut-être comprendre place on a ba congolais belé bazo finga moi si na réseaux sociaux il faut ya na bembe oni bato bafana na poto ba na matate morote na biso ba africain ndenge zakake peut-être mbozala mobile mbala kufeli fo mema okende na mboka ba mobile okende ko lakisa bilamba na yeke kufi boye mais na poto eza bongo te parce que bana moi so na force à s'occuper na bana tikali na bana ozoyoka akoyaka na Kishasa ngulu te po ya ko tika bilamba J3 ye bembe bato bazo condamné en tout cas baza nanu ba mama baza nanu na place ya mwana mwasi wana eza mabende famille pezo lo baké azo benga bango te pour apesa bango explication oyo eza normal na minute oboye na mwana la brune boze belé na poto bino la brune tande kono musu ye wana moko mi balé déjà ma trop
aluka a contacter ka famille voilà ya ko expliquer bango nini oyo elekaki c'est tout ouais mais ya ko accuser en tout cas nga d'accord ngai nde naza libende wana te kwa ngai pona suki ngai na lobi boy ngai na condamner mwasi ya ndeko na biso wana te OK parce que liwa eza mokano nzambe ozomona et puis mwana mwasi wana ozobenga na mobali o filmer ozoya kobwaka yango na bareseau sociaux ye peut-être mutabandango ye peut-être mutabandango siko ye nde mutu aza cause ya liwa wana ozomona pourtant ozobenganaka nga déjà po oyebi ke ozosakanaka na nga po oyebi na place ovanda te ozwi biloko nango obwaki libanda apres osali video obengi nga ozobondela nga ke bebe yaka tozonga ndako na obwaka osuli biloko libanda te ya susi wana natiki famille ta mobangi ya mama wana peut-être mwana nde mutanda otinda ata 10 francs tiaki esa mosala na 14 ans na poto azanga mukanda po akesa mosala pasi bongo peut-être mosala nosunga mama na ye combien de temps oya ozomona yango tolobi comme oui mwasi pasa mwasi aza mabe mama aza mabe mwasi wana ya tuvandi 14 ans napesi yo bana na yete kasi obi parce que kotala bana ngo pe bazaya mikie na moni mwana azaya mukolo abanda pe vina ya banda na yeta zaki alors ça ne de aba aventure na vina ye mo we ya ba tolobi na za contre yete to komi déjà na suka wana eza maloba oyo suki saka bien ka continuer na yo poe na des années ngai nde aza boye eza conseil na opesa bandeko nanga basi c'est apprendre ou à laisser bandeko nanga basi oyo bazalaka na poto nalingaka bino tellement bandeko nanga mibali oyo bazalaka na poto oyo bodepandaka epa basi olingaka bango mpe tellement nalingaka bino mpe mingi mais oya mobali mitia na place aki mobali oza mwasi mitia na place aki bomwasi ntango balobaka tolingana pour le meilleur et pour le pire ozomona ba pire nde eyaka mobali soki aza mokanda te ozomona pire ya mobali nde yango wana sikoyo ntango yo mwasi kozalaki na le meilleur na mobali osozani mobali no na nini voilà. En tout cas, merci beaucoup Bandeko Balandi. C'en est fini pour aujourd'hui. Ezalaki bongo émission Nabino entre trois autres fandaki. Ezalaki vraiment na sujet touti kotia maloba awa. Bolandi ba commentaire na monoko ya Darling Love et puis na monoko ya mwana suka ya famille Bota o ezaki Bianca Zanga. En tout cas, émission na monsieur Bandaki malamu pe esuki lisusu malamu. Na yango na koloba. Merci beaucoup na Bandeko nyonso o botali émission na biso bambo tezali poto kabana te bambo tezate Bianca. En tout cas bala na biso hot basket olingi bino mingi. Voilà. Merci beaucoup à Papa Tigre, manager d'Elix. Voilà, donc à la prochaine numéro. Bye bye. Bye bye.